London TV. Est-ce que pays local à Congo, il faut pas saler la cabine cotisation pour bisoto vivre? Trente-deux ans, 18 ans. il y a Mobutu, 4 ans, il y a Kabila le père, ouais. 18 ans, il y a Joseph Kabila Kabange, 5 ans passés, il y a président Félix, et tu continues les sous. Il y a un changement ni dans London TV. Voilà pourquoi on a que tu votes dans deux contextes. Il y a l'Iboso pour Amon Mboka, il y a un abisso. Au côté de ça, il y a sauté au papa qui a l'Iboso Tolia. Au combini ça, oui, il était au Kenya, il y a aussi longtemps qui n'a pas Nanzala. Tu peux ça qui a confiance sur Wana. Et Yami Balé na loba kike. Tu votes pour to simbisa au touche. Les populations a comme déclaré. Papa, au vanda nandaku, au tala la chaîne sur la télévision te. Biso to tambola galibanda. Tozo yo kanenge population congolaise a déclaré pour na yo. London TV. Et ça, batu mususu baza ba inconscient. Ba koyeb sa ok Mobutu asala stade des martyrs. Mobutu atonga inga tika palais du peuple. Bénéfice na biso na inga na palais du peuple. O eza yanga na yo peuple. Tala yango wana ba député balala apongi. London TV. Magona e biso loko moko boy. Na lingina pesa message na ministre de la défense, notre grand frère Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba, son excellence. Est-ce que vous avez dit que tant que vous avez un poste, vous avez une fonction, il y a ministre de la défense. Vous avez dit combien de Congolais Babima Libanda Babeta Maboko, Balobio cette fois-ci Bitumba Est Sili. Vous avez ça confiance. Balobi qui avec le monsieur là, tous autres solutions pour la Est. Son excellence Jean-Pierre Bemba ministre, il y a défense Yamboka Nangai, wapi solution Memeli Bisso. London TV. Otala kaba image yo. Na place yo yozolia, bandeko na yo baleki na yo, bango wana na este bazo kufa. Bandeko na yo baleki na yo, tala ndenge bana batikali ba orpheline, baza na place ya kolala te, baza na mai ya komela te, baza na bilamba ya kolata te. Est-ce que pays local à Congo, il faut basaler la kabiso cotisation pour bisoto vivre? C'est l'heure de vous informer, amis téléspectateurs et mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre chaîne Ndembanza, London de télévision, dans votre émission de Tika Place na Culture. Mais le tu es dans le contexte Moussoussou. Merci, Lolo, tu as honoré la présence il y a Trésor Bolombo. Donc, c'est un monsieur qui parle très bien. Et si vous mettez dans le Ndembanza, London de télévision, mais le tu as la Masola Mboka. Tu as appelé le Masola Mboka, donc tu as appelé Mingi Masolo Yamboka parce que tu as censé, il faut te le parce que tu es un citoyen, tu as le droit de tant que Congolais à 100%. Tu as appelé Masola Mboka Est, donc je pense que je vais venir à Est, donc je renie toujours un message, tout le monde a un massacre, un viol, une tuerie, un blessé à niveau à Est, et ça a bien été, et le tu me dis que tu me dis Masolo Yamboka, donc le musique qui a été le Masolo Yamboka. Tu as appelé le Masolo Yamboka. On va parler. Et na 3 sorties médiatiques où tout le monde est salami bandeko belé ba intervenir na lisolo ya Congo, bandeko ya Mali, bandeko ya Burkina Faso na discours tout le monde qui ya ndeko na biso Patrick Moya ministre ya média porte-parole du gouvernement. On va essayer d'analyser par rapport à 3 sorties médiatiques on a bandeko Mali, bandeko ya Burkina Faso puis na discours il y a Patrick Mouya ou Salaki et je pense que les Salaki lors il y a Makambouya il y a Kane mais tout ça ça fait partie d'un cas il y a Banchi il y a Mboka Trésor Bolombo Torosane Masolo il y a Mboka déjà merci na baïban so ba taf na kata Dembanza London télévision j'aimerais d'abord tout ça on a régi baba c'est so image yo ya ndeko ya Mali ba sali vidéo rapidement pour na bandeko ya Est bon tout ça on a to continuer na Trésor Bolombo vidéo. On va demander au président aux dirigeants africains non qu'à faire à cause de Dieu. L'Afrique a assez souffert. Un pays comme le Congo qui a toutes les richesses, mais la population ne peut pas manger à l'air fait. Nous sommes de retour, amis téléspectateurs et mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je pense que
image on bandeko ya Mali basala ki vidéo wana bien mo boyoki makamba lobi na kati na niko tela ngo ba commentaire te to ko décortiquer ngo na trésor bolembo to ko décortiquer ngo na awa bandeko ya est donc sobo mona ti noir boye isa moya ko bagé on est vraiment de cœur avec vous to robeta masolongo est ngo ezalaka non nini sara ke makambo na est estilate ba konza mboka bo censé ya ko tia bena misu na likambo ya est parce que ba mort ele kitro ya on peut ça bien bandeko ya diaspora Kanda Makas. Macron complice. Voilà, nous sommes de retour, amis téléspectateurs. Je pense que bon, mon image on a Mali, Mali, ça qui image au point qu'on penser dans est, mais adresser encore un message dans Mokonzamboka, il faut vraiment à Téléma, il faut vraiment au Téléma pour tout le cas moyen à Rotia Kimia dans est Congo parce que biso toza awa to tambola to rolia to romela mais et ça ne se passe si dans situation à est donc alors je suis avec Trésor Bolembo. Bonjour. Bonjour Mago Mopanzi Sango et ma condoléance na yo. Merci beaucoup parce que famille congolaise voilà tous a éprouvé voilà et tous continuer aux alara éprouver chaque jour voilà pourquoi on a ngaka ko rectifier moi muke langage ya bandeko ya est mais na lingaka to étaler langage ya ba congolais ou bazo kufa parce que ceux qui tozo kendaka mingi bandeko ya est ezo bima c'est comme si batu mususu baza pembeni ya RDC or c'est le Congo ou c'est les Congolais très bien ou bazo souffrir et bazo perdre ba vie na bango ndenge ngana yo to perdre ba vie na biso donc voilà très bien santé ça bien je pense santé ça bien sauf ka ki matanga na pas ezo continuer na mboka nanga et affecter ngambala moko santé vous a bien comment. Merci beaucoup. Toi évolué Trésor. Tout sur la moquette tu beaucoup plus ma vidéo. Tout ça émission tout là. Moi mon coup c'est pour toi là. Na moi retransmettre message rapidement. OK. Na tia image ya bande kwa Mali. Olandi vidéo na nde bazo loba. Nde bazo ba ke Congo eza Mali. Mali ezali Congo. Congo ezali Burkina Faso. Ça veut dire ensemble biso tous africains bien que tous dans des pays différents mais biso tout tous africains donc kabolika parce que biso tous na Congo bana Mali bana Burkina Faso bande kwa Mali balobi mokonzi mboka il faut Téléma ba qui même ya bien même incapable pepene ba oboma mi connu surtout na partie est mais azo agiter le moroté tant on t'a li vidéo bande kwa Mali yoza Mopanzi Sango et le bel nini. Merci beaucoup. Merci Margot Mopanzi Sango. Mon cher Narolobelo Gomoko, il est très très important. Et premièrement, il faut s'adresser à nous Dembanza London TV. Voilà. Et nous s'adresser à coordonnateur ya Dembanza London TV. Débris original. Donc quand je dis DG c'est directeur général. Poste on a faut zandé pas na yo parce que yo oza directeur général mais il y a un coordonnateur ya chaîne. Voilà. Comme il y a un responsable, voilà. Ok, parce que tous en a coordinateur, voilà. Tous en a coordonnateur, ok. Donc il va appartenir à la coordination, voilà. Mais ils ont pas lié ou ils sont différents, na kati ya coordination. Donc c'est lui le coordonnateur. Voilà. Il y a chaîne de Mbanza London TV, mais c'est toi le directeur général parce que vous aussi mis ma responsabilité. Il y a chaîne awa na niveau ya Congo. Voilà. Dans l'ina s'adresser na yemuke par rapport à quoi? Au moni lelo bato balingi bazwa ba page ou chaîne ya YouTube. On dirait combien loko moko ya négligence par rapport à la chaîne ya télévision. Je ne sais pas parce que awa tozolo baba internaute na télévision tozolo baba téléspectateur. Or si je ne me trompe pas awa nde tozo transmettre lisusu message makasi par rapport même na batuya télévision parce qu'on a remarqué na ba nombre de vues na page ou na YouTube au moins que tous on navigué na ba 300 000 voilà de vues donc on a ba 400 ba 200 000 ba 250 000 mais moi je ne crois pas que na diffusion moko ya chaîne à télévision bato ba ko vendre de la TV au moins 100 000 personnes c'est que awa neza place yo il faut topper sa valeur et puis il faut to transmettre un message pour ba diaspora na ba congolais au baza par-ci par-là même na kati ya Zamba bazwa message na biso voilà pourquoi tout le la système yo OK ceux qui balobi to lobela makambo ya mboka ne batu bazolo boko même sa chaîne non wana za ko la ki sa incapacité voilà. ya valeur ya bato OK
Mango na lina zonga. Merci beaucoup. Tu as tapé fort. Merci mon frère, merci. L'émission est bêtise 230 quelques mille, je pense qu'on a 2 jours. Ezangati. Ezayo. Ah. Merci de bruit original. Merci, merci. 3 fois. Parce que ma question na yo, nde salarake. Batouba landa biso et diffusion ya Dembanza London TV. Très bien. Nde salarake batouba pesa biso confiance. Très bien. Et na profiter na yebisa bango ke bo zapete. Bon message déjà na biso, bo pesa biso matoi, bo ka bandika to robeta lelo na. Voilà, il s'appelle Trésor Molembo, l'homme des antivaleurs. On va parler par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays. Vraiment, tu as un masolo et un mboka. Ah, les gens ont musique. Tu peux pesa biso confiance, tu peux un masolo mboka parce que ceux qui s'appuient moi ils ont un problème, tout le besoin passer. On va évoluer par rapport à la vidéo de Mali. Maintenant, la vidéo de Mali, tu regardes la vidéo de Togo, puis tu regardes la vidéo, il y a porte-parole, il y a gouvernement, mais c'est Patrick Moya, Wadali, aussi Moutazo travaille dans le gouvernement. Vidéo, il y a Malitan Otaliango. Que pensez-vous? Merci beaucoup, Margot. Oui, bien, Moko et les Kakanambo Canabiso, et puis Bandako les Kanambo Canabiso, les antivaleurs. Si les lois continuent, dans le pays Nabiso, République démocratique du Congo actuelle, tous les qui n'a combien de présidents? Joseph Kasavubu, Mobutu, voilà. Kabila le père, Kabila, Joseph Kabangé et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président actuel. Oyo azali na kati ya République démocratique du Congo. Oyo ngana yo to kendeki ko voter. Voilà. Oyo ngana yo to lingaka ye. OK. Oyo ngana yo to voter ye na deux contextes. Contexte ya liboso ezake po aza mwana mboka. Ya mibale ezaki poto simbisa ye touche. Naza clair na vidéo auto sala lelo. Ya liboso eza po aza mwana mboka. Pourquoi Margot Joseph Kasavubu a mérité na pouvoir na kati ya mboko. Ouais. Mobutu a eu pouvoir pendant 32 ans. Mobutu a dirigé biso pendant 32 ans. Malgré ba antivaleur parce que Mobutu a tikala ko former biso te, s'il vous plaît. OK. Na yebi ke bato belé ba kolinga ba diembela na makambo. Mais tous à la banaliste. Ba conséquences yo tozo vivre lelo. Parce que ceux qui moi naza mal éduqué. Ba ko condamner mbala moko ba parents na ye. Ceux qui moi naza mal instruit. Ba ko condamner ba parents na ye. Mais notre président, ancien président Mobutu, oyo asala 32 ans de pouvoir. Et là qu'on ni Mobutu atikeli biso na mboko yo. Tala lelo makambo tozo subir. Dieu nous a fait grâce. Mobutu a longwe toye kozwa Kabila le père oyo akufaki na assassinat awa na mboka na biso 4 ans ya pamba tobanda komona mwa changement. Ouais. Tomona iba cantine publique service national ezaki en marche. OK. Ba jeune ebele balingaki ba intégrer armée par rapport ya salaire. On répand na biso toyeba ke armée za musala ya soni. Ouais. Or armée za musala ya soni te. Margot, notre pays est malade. Mboka na biso eza ko kufa. Nani a ko libérer biso na malheur, na souffrance autoza nango na kati ya RDC. Margot, ouais. Ceux qui bande kwa Mali bazo intervenir, bongo. Logiquement par là, Mali eza Congo te. Ouais. Togo eza Congo te. Ouais. Malgré ça na kati ya Afrique. Mais pourquoi bango bakoki kolata pasi na biso aussi longtemps biso moko tozawa? Tango ndeko nanga akufi, bombe betami, bana batikali ba orpheline, awa na Congo musique ezo beta. Tango bandeko nanga bazo kufa, awa na Congo ba député soi-disant, bazo panza mbongo na ba boîte na ba parlement. Ba la 21. Ba ola la pongi na kati ya parlement. Mais ça na mutu ki akoki koloba makambo yo. Biso nyonso ba journaliste to se basé na musique, na ba antivaleur ya musique. Or tandis que na kati ya musique wana génération abana na biso eza perdu. Ouais. Génération abandeko na biso ezo beba. Bato misusu pona succès baké ko simba bakisi. Évidemment. Pona malheur na souffrance ya mboka na ngai. Ouais. Ceux qui bandeko wana bazo sala intervention bongo parce que trop c'est trop. Kabila le père a eu na pouvoir. Tout le monde a qui moi changement. Kabila le père a longwe, père son âme il va assassiner. Joseph Kabila Kabange 18 ans en malheur.
18 ans ya souffrance ya antivaleur. Résultat nini yango 18 ans régime passé etikeli biso na kati ya mboka oyo. Ba memi poison na kati ya mboka nanga. Ba memi haine na kati ya mboka nanga. Kindumba ekomi évoluer na kati ya mboka nanga. Tambola na Kinshasa partout na bakonyo soromo na ba jeune bavandi bazomela biamba bazoteka whisky place wana même na ba rond-point. Nani akoloba makambo oyo? Policier azoleka wana, policier aza du nombre. Bato wana baza à l'aise. To meseli na mabe. 18 ans. Et là, on y batiki na kati ya mboko. Alors, on voyait monsieur Loko Moko. Pendant me capé pour lancer un message nangai et pas à notre grand frère. On a la benga kaye l'aîné de la famille. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a yo tokende ko voter. Pour le là, on la biso na misère. Alors, on la biso na souffrance auto za nango lelo. Mais tozo mona yango te. Monsieur le président. Makambola kaka biso. Mandat passé oyo utoleka quelque part bato belé balingaki yote et belé pe bazaki na place na yo balobi total nanu tozala ba réaliste. OK. Bato aza coincé par rapport ya ba coalition et salemaki na kati ya gouvernement wana. To comprendre ki yo place wana son excellence. Toza baleki na yo. Toza batu mususu te. Pourquoi biso tozo nyoko maboyo za wana muto to tiela ki yo mutema. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas moyen kolongolana no bato baza pembeni na yo o bazo linga avantage na biso peuple te talaba na mama na yo nde bazo kufa otala ka ba image yo na place yo zolia bandeko na yo baleki na yo bango wana na est bazo kufa bandeko na yo baleki na yo tala ndenge bana batikali ba orpheline baza na place ya kolala te baza na mai ya komela te baza na bilamba kolata te. Est-ce que pays local à Congo il faut basaler la biso cotisation pour biso to vivre? Souviens-toi de nous. Tala ta urne tala ba campagne auto sala tala maloboloba tozo kende wapi son excellence. Kanisa maloboloba kalobi que c'est moi le garant de la nation. Ceux qui vont anti-valeur et que ça les ma peuple à kota la mutu mususu te ba kota la nga. Voilà pourquoi on va que to vota yo na deux contextes. Il y a liboso poza mo na mboka ya na biso. O kote ka sa ki alo sauter o papa tikela biso to lia. O kobinisa ou il te okende ba voisin ba lia aussi on ta ba leki na ba na nzala. To pesa ki yo confiance wana. Et Yami Balé na loba kike to vota yo poto simbisa o touche lelo population a komi o déclarer papa o vanda nandaku o tala ba chaîne nyo sur la télévision te biso to tambola ga libanda to zo yo kanenge population congolaise azo déclarer pona yo luka solution pona est pona mboka na Congo. Très bien. Natiki yo s'exprimer parce que la lingaki batba landa pena message na yo na zonga mo mukesima parce que babloko eko leganga ina persiste parce que nazo lando malamu. Mobutu il a fait 32 ans na mboko yo na olobi atika ko former bisoté na eloko nini tout consort dans avancer na question nga po ozwa moyen de répondre nga mais soyons quand même des réalistes. L'époque de Mobutu to vivre ba civilisme ma rabelé l'époque de Mobutu maina kouré zalaki l'époque de Mobutu sécurité zalaki l'époque de Mobutu zaki zaï respect l'époque de Mobutu mais quand vous dites que Mobutu a salé le côté, on a la allusion na nini monsieur Bolembo. Merci beaucoup. Na dit que bato belé bako linga ba se baser à wapo to développer. Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. On le dit bien. Sécurité zalaki. To zalaki kolia bien. Est-ce que le président ou a banda ko diriger les États-Unis d'Amérique? Le lot on a quand tu es un président des États-Unis d'Amérique. Je pense pas. Bazo vivre comment? Sécurité na bango eza comment? Éducation na bango eza comment? Courant na ma eza comment? Bango pe bazaka pays le quoi Zaïre. Est-ce que ebi muto banda ko diriger France? Le lot bazana quand tu es un président ou azo diriger France. Sécurité na bango eza comment? Kolia na bango eza comment? Éducation na bango eza comment? Moko ezo mundisanga na yo pendant 30 quelques des années. Rwanda. Sécurité na bango eza comment? Éducation mai courant na mai eza comment? Ozomona tel likolo bazo circuler. Ba photo bazo tia ville ya Kigali
na ville à Kinshasa, ville à Kinshasa ma salité. Margot a posé une question s'il vous plaît. Oh eza émission na yo, mais permettre nga opesa nga réponse. Allez-y. Vers oyo eza ya mukeboy. Na ebale. Ni les a la valeur et puis ni les a munene. Na comprendre bien na lobi vers oyo batiaka mai. Na ebale. Ni les a la valeur bango mi bale. Balaza na valeur. Et balaza la valeur hein. Siko vers oyo batie mai na kati, na ebalo e kauka. Ni les a la valeur. Vers oyo batie mai. Vers oyo batie mai hein. Merci beaucoup, répondre nga bien. Na si bato belé bazo comprendre biso. To solo là. Mon cher. Eza na bato mususu baza ba inconscient. Ba koyebisa OK Mobutu asala stade des martyrs. Atonga inga. Mobutu atonga inga tika palais du peuple. Bénéfice na biso na inga na palais du peuple. O eza yanga na yo peuple. Tala yango wana ba député balala apongi. Bato ba ye balobi ke to voter bango baza ba parlementaire. Balobeli yanga na yo Margot na kati ya parlement, palais du peuple o Mobutu atika. Résultat na bango eza wapi? Après 32 ans ya Mobutu. Stade des martyrs o bokoloba ke Mobutu atonga. Yango wana eza wana bokende liboso nango. Tozo bénéficier na nini même na domaine ya football. Depuis Mobutu atika mboko. Résultat na biso, réussite na biso par rapport à stade des martyrs. Ezanine. Tokena inga o boloba ke Mobutu atika. Nga na botami na temps ya Zaïre, nga na congolais te. Moi je suis zaïrois. Tokena inga o Mobutu atika. Courant ya Kinshasa. Résultat na yango ezanine mon frère. Voilà pourquoi on a émission que éducation ya bana soki ezobeba. Ba condamna kambala moko ba parents. Parce que bino nde boza censé ya ko éduquer bana na bino. Donc les fautes bino nde boza censé ya ko pesa bana na bino bonne conduite. Faut que je zonga pa mo konde mo. Mais nazo ya malembe ah tozo sa l'émission tozo expliquer mutu na mutu erreur na ye. Margot soki na lobby na kokufa. Soki pe na lobby te na kokufa, c'est qu'il faut na lobakaka. En plus na musala o ngana yo to salaka. To futa makambo nga malonga te na qualité à un journaliste. Mais botika ngai na vo bénéfice ata na koloba vérité, pe bokanga ngai te na bénéfice ata na place wana parce que na kokufa. Ce qui lelo na kufi na otiki la bana na ngani. Na tangi ba classe. Na sali domaine moko bo il fallait s'enrichir na domaine wana. Lelo résultat za wapi Margot. Nyo seza ba anti-valeur na kati ya mboka na biso. Mais ngana yo ba pandisango pona nini te tozolo ba makambo ezo se passer. To se baser na ba anti-valeur. Hein mon frère, 32 ans Mobutu to bénéficier na eloko mon côté. 18 ans Kabila to bénéficier na eloko mon côté. To bénéficier na poison. To bénéficier na phénomène ikuluna. To bénéficier na bitumba ya este ti lelo. To bénéficier na pasi kozanga courant na mai. To bénéficier na ba anti-valeur. Ba famille kabwana Margot. Pour moi na yaya lambaki loso sakombi boko atieli bandeko na yete famille kabwani eni ekotiti na niveau familial. Tozo kende wapi? Toko kufa. Ba okunda biso. Ndenga na yo to ba awa. Eza na bandeko msu bazolela bango bazana ba morgue. Batangi ba classe ba Macron complice. baza ba docteur, baza ba gradué. Wapi bénéfice ba bénéficier na kati ya mboko yo. C'est que ngana yo pe to kokufa to bénéficier ba bien ya mboko yo te. Mais ça na ba tunsu ba s'enrichir nango. Voilà pourquoi na émission que Mobutu article biso eloko mon côté. Yango ba oyo bazo ya na sima na ye. Bazo kene la même conduite. De bazo na makolo na ye. Mais nazo yebisa yo. Wapi résultat. Trésor Margot pe mananu muke. Na pemi. Bandeko Batali, je vous avais déjà dit que moi, Mbolo, le bara bien. Je pense que le bara solo, ainsi que ça, le bara en vérité. Mobutu 32 ans a salé le côté solo opinion à 13 ans, selon réalité à Congo, où tout bandeko ba sala, où tout ba konzambo ba sala, ba ndaka toujours ma colonaï. Kabila 18 ans a salé le côté. Mais moi je me rappelle, biso to aka ba congolais l'époque à Kabila. Toi, les dollars, ils allaient les bon, mais pas Kabila. Je me rappelle, à l'époque à Kabila, même s'il y a des anti-valeurs, mais par rapport à aujourd'hui, je ne crois pas que ils allaient l'époque à Kabila.
Je me rappelle n'importe à Kabila, au Bétne Masola football. Quand même, il y a des chaînes n'importe à Kabila. Je me rappelle n'importe à Kabila. Tant que je Bonjour, Koti Makasi, Marambébélé, Bélé, Yamabé, Salami, mais pas par rapport à aujourd'hui. Au niveau de Sanabiso, Nini. Margot, dans le web chez le Romo Boui, émission Tozo Sala, les magistrats Bazo Landabiso, les avocats aussi Bazo Landabiso, na sala droite, mais na ligne kota mouké na kati à droit. Au moment de la justice, il y a intention. Ok? Intention ya moutou. Idée ya moutou ezala kinini. Mon cher, nga soki lelo moutou avandi à défendre régime ya Kabila. Na obenga moutou ana inconscient s'il vous plaît. Parce que au moment où moutou azolinga détruire nation mobimba. Na moment où yazolinga détruire nation wana, azana méthode ou bien temps au nini azokende na bino na nation wana. Moi je ne pas dit que son excellence monsieur le président Félix Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo mais a pessimisho mieli na miliki non. Mais nazolinga na banda nanu comment destruction notre pays est bandit. Voilà. Après to koma auto komi lelo. Makambo ezotambola na mboka na biso ezake oh kuto azalaka liboso asali eloko te monga na kosala ni place naza yango wana intention na idée ye mutu wana azalaki parce que Margot oyebi ta ngana yo tozokola to banda komona bona ne umelaka makasi kokanisa te ke changeant lelo ndenge tolobaka ke oh basanza ngo umelaka susu te bana o ngana yo toboti bamonaka yango te eza par rapport ya âge ouais. Tango bango pe bakokola bakozwa ba responsabilité na mutu bakomona ke zo umela lisusu te prévenir na bimité au moment tant total la match so ba tchebiso bi au moment na minute na bino batu bozo pole comme okende rapide mais ba o bazo linga ba gagner match si là minute na bango kenda malembe même ça même minute mais ça quand même minute et ça intention intéressant la ebito so comprendre ma bien, zoloba très bien makambo zo le karambo karabiso na bandi 32 ans 18 ans il y a Mobutu 4 ans il y a Kabila le père ouais. 18 ans il y a Joseph Kabila Kabange 5 ans passés il y a président Félix et tu continues les sous il y a un changement nini eza na kati ya mboko. Alors monsieur Bolembo, monsieur Margot, dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour tout le changement, toute solution est anine. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur le Président. Bisoto wana mutumusu tokotale la te. Bisoto tokotale la kaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est lui le garant de la nation. C'est lui le responsable numéro 1 de ce pays. C'est lui notre grand frère, le né de la famille. Oh, bisoto pesiye confiance. Toboyaki ba étranger. Ouais. Comment il s'appelle? Monsieur Moïse Katumbi Tchapoué. Oyazalaki candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Nana yo to bengi étranger te na kati ya mboko. Parce que ma ressource na pardon, origine na yeti lelo mutu moko ayeba yango te. Nana ngo bengi Martin Fayulu te étranger. Sénégalais, Camerounais na kati ya mboko. OK? Nana ngo bengi Mukwege Ugandais te na kati ya mboko. OK. Et nani yango te alobi ke oyo tozo pesa pouvoir toyebi adresse na bango. Toyebi tata na ye na maman na ye. C'est la toute première fois. Président toyebi adresse na bango. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Évidemment. Toza lelo ko toko sala te, yango nazo ka pasi na mutema. Bozo sala soni gouvernement en place. Pourquoi makambo bozo sala boye? Biso peuple ne photo salango binoté bino ne faut luka solution. Son excellence Outaï Kolobolobi, il faut vendre sa 2 chambres. Ce qui s'assit moko et beti na goma olobi mi balete moko mais tala bande kunayo bakufi mon côté bakufi ebele 150 mata ozolo banini son excellence monsieur le président. Est-ce que message yo biso to ko koloba yango te
il faut tout kaka ba conseiller il y a président Sindeba Pesayo or ba vivre un complexe ba tout nyoso ba na autorité ya kolombela chef naye erreur o yazo salate mais tandis que biso petit peuple tozo lela tozo mona ba erreur mususu zo salema solution ezali nyango solution ezaboye les garants de la nation les responsables de ce pays azo solution na makambo magona ebiso lokomoko boy nalingi napesa message na ministre de la défense notre grand frère Jean-Pierre Bemba Gombo Jean-Pierre Bemba son excellence est-ce que yebi ke tango bapesi yo poste bapesi yo fonction ya ministre de la défense oyebi combien de congolais babima libanda babeta maboko balobi o cette fois-ci bitumba ya est sili bato bapesa yo confiance balobi ki avec le monsieur là tozo sa solution pour la est son excellence Jean-Pierre Bemba ministre ya défense ya mboka na ngai wapi solution memeli biso maintenant okosa yo te même ibande ko ba équatorien ba komi ko murmurer mupandi opesi biso solution te pendant tant nyonso ba tio na poste wana est-ce que pour na kolobela son excellence ministre de la défense ko pesa ye message oyo il faut kaka to banga Jean-Pierre Bemba Gombo bosa pembeni ya président de la République soutien na bino eza wapi tango bandeko na bino bazokufa soutien na bino eza wapi Margot pasi eza na kati ya mboko oyo Margot tambola na 4 kwa ya Kinshasa soko yebi te na koyebisa yo eza na pasi mususu baza na bandaku baomona bango ba frère ba sœur en Christ baosala kindumba bazosala kindumba bakwenyo so Kinshasa komi na ba prostituée évidemment mon cher qui peut croire pasi mibali ba s'en sortir te basi mususu baosala kindumba kwa liesa mubali na ye tu peux imaginer ça wapi makambu bolaka kibiso bino batu boza tout autour ya président de la République son excellence Vital Kamerhe Lokaningini est-ce qu'on y a mis un procès à 100 jours biso to vendre na étranger toza ba diaspora on y a mis combien batu baya qui va vendre la TV pour balanda procès à 100 jours est-ce qu'on y a mis combien de personnes mon cher Nazoloba son excellence monsieur le président de la République non y a mis batu mususu ba banda ko linga yo te ba koma ko linga yo pour na procès il y a 100 jours batu ba banda ko mi tuna ba question ba lobi eza ba jeune na bango si réellement tu sais que d'akokanga Vital Kamerhe ndeto kondima ka bandi politique ya bien et tango tu sais que d'akangi Vital Kamerhe batu ba betela ki maboko après quelque temps son excellence ministre ya économie azaki na niveau ni biso te bino nde bolembo yebisaki biso bino nde bolakisaki biso ke ya détourné mbongo ya congolais mais le même muto boloba ki a détourné mbongo ya congolais boye na ye bo condamné ye batango bo condamné ki na prison nanu kute ko quitter bo bimisi ye bo sukata na ko bimisa ete boyebisaki biso ke akosala au moins 10 ans ça a participé na scène politique bo nommé ye bo pesi ye poste ya économie ya mboka depuis azo économie ya mboka dollar eza na niveau ni abaki na mois de juin son excellence na mois de juin qui t'a dollar eza na niveau ni juin dollar qui était est-ce qu'on peut convaincre peuple wana te si réellement justice est libérée yo parce que ba trouvaki que aza innocent est-ce que quelqu'un qu'on a qui s'appelle innocentité na yo wana te par rapport à temps ba pesa qui au gérer économie très bien on va retourner rapidement du côté de la régie tous en tout cas merveille ça la biso métissage ya ba image ça la métissage ba image mais ça biso image ya bande ko Burkina Faso o bazolo ba po na situation à est à Congo au pesi biso be image ya ba congolais ba peuple congolais o ba ganaki le 7 février je pense que sur la mémoire bien na ambassade des États-Unis bagina ko baligi États-Unis atika Congo parce que ba remarquer makambo tu salama ba balance makambo za ba américain na ba français donc ça la biso faveur ça biso des images ça la métissage puis ça image ya bande ko ya Burkina Faso ba peuple ya Burkina Faso ba holo ba pona situation est et puis puis ça image ya ba congolais ba qui le 7 février na ambassade ya États-Unis je pense que lundi na ambassade des États-Unis ba kenda ki po ba ki no bengana ba américain ba longo na Congo parce que ba remarquer que makambo tu ça na est eza ba français ba américain ne ba na sima bazo financer peuple armée rwandais
pour pas continuer toujours que ça là ba massacre ko be maka ba ndong na biso ya est ba vidéo bon tout dans ton continuer vidéo. Beaucoup de comment va Congolais va se mobiliser les sous pour le deuxième tour. Baloba, Balini non aux États-Unis, on a même mise pour soutenir M23. Il y a un moment où Congolais les lots, bah t'aimes le quoi la moto, quoi papa mbote. Comment nous les lots la canda, t'aimes le quoi Congolais malbaroni. Nasa canda en tant que Congolais, on a comment la banyanga la carte aux États-Unis, bah on se miniki, bah on soutenir Rwanda. Donc depuis cette essai, bah on partenaire privilégié, on a des balades de sa merci massima, on a dit qu'on va soutenir Rwanda. Donc on a fait une ambassade aux États-Unis, on a fait des sabango balo. Papa, tolémie, hypocrisie, les gens ont la grande puissance. Hypocrisie, les États-Unis soi-disant la grande puissance, mais incapables de sanctionner le Rwanda. Nous allons lancer un message au président congolais. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à être garçon. Il n'a qu'à prendre des décisions fermes pour sa population. Il a vu bien l'AES. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani qui ont pris des décisions pour libérer les peuples. Parce qu'ils ont vu assez de morts. Mais vous ne pouvez pas permettre que les États-Unis viennent dans votre pays comme ça pour piller vos richesses et vous tuer entre vous. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? 30 ans. Plus de 30 ans ils sont là et puis ça meurt toujours à cause de vos sous-sols. Prenez exemple sur l'AIS. Ils ont décidé de sauver les peuples. Le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani sont là pour les peuples. On va demander aux dirigeants africains, non qu'à faire à cause de Dieu. L'Afrique a assez souffert. Un pays comme le Congo qui a toutes les richesses, mais la population ne peut pas manger à l'air fait. La population ne peut pas vivre. Chaque fois, c'est des tueries et des tueries. Mais qu'est-ce que vous voulez? Essayez d'ouvrir un peu les yeux. Vous ne pensez qu'à vous. Les dirigeants africains ne pensent qu'à eux. Ils s'en foutent de leur peuple. On vous demande pardon. Ayez pitié de la population. Ayez pitié de la population. Il y a trop de morts. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes de retour encore, amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans votre chaîne Dembanza London Télévision. Je crois que vous avez une image le 7 février lundi. Les Congolais ont une ambassade des États-Unis, ils ont une américain. Et puis, au moins, ils mangent à Burkina Faso, ils ont une situation de l'Est. Trésor, Nazongelio, Mbangu, au moins, ils mangent. Il y a des Congolais qui ont une ambassade des États-Unis, ils ont une américain. Ils comprennent que tous c'est les Américains qui sont derrière. Il y a peuple, il y a armée rwandais et puis les Français. Et puis, ils mangent à Burkina Faso. Tant que ils mangent, ça veut dire quoi? Les Occidentaux, basaka na biso lelo te. Mindele basaka na biso depuis kala. Oui, mais pourquoi Mindele bazo saka na biso? Mindele va trouver que biso toza naïf. Voilà pourquoi on a Mindele bazo saka na biso. Ceux qui vont découvrir na ambassade, il y a États-Unis ou bien il y a France. Quelque part na ko lingatena bima journaliste ou ya zoba. Pour les gens qui ont poussé Batouba qui est ça la Bouzoba. Condamnation est à moi, Moukéwana. Bissoto tient choc dans l'État, dans le gouvernement, dans le a la solution à Makambo. Mais gouvernement, il faut comprendre l'Okomoko. Ceux qui bateau comme à niveau oyo. Parce que bazo monake, bango baza ba incapable. Bosenga qui jeunesse va intégrer armée. Papa, armée na biso. Tozala qui n'est effectif nini et puis les autres comme un effectif nini. C'est que mela na bino gouvernement, l'état na biso ya mboka, population azana se na bino azo yoka yango. Oui, mais pourquoi ba jeune ba intégrer armée? Et ça poto bundana bato bazo bundisa biso. Nato vanda, nato telema. Il y a des fois na ko telemandé. Toko sauver pays na biso mon frère. Banti valeur même les pasteurs ba memeli biso na kati ya mboka na biso. Distraction totale. Batei biso Yesu mabe. Bazo bimisa Yesu aza incapable. Aussi longtemps na ba église. Au lieu batei ya batu que to telema po na mboka na biso, balakisi biso passe ba profiter na sima passe ya mboka na biso.
balakisi biso masque de vieillesse ba profiter na sima ya kozanga mbongo ya ba jeune maman na biso ba jeune fille na biso pona koyeba kosomba poudre pona kosomba mafuta tango mutazo kubuka babimisi yango démon mais bango ba on s'enrichir les hommes de Dieu na place yo basombi ba kiti ba na église OK dimanche na église omoni ba kiti ezangi bato ba yango na mupandi mais muta sombi ba kiti wana za fidèle peuple congolais ba kiti ezangi bato akovanda mais peuple congolais libanda zangi ndako akolala pasteur apesi mbongo te olie ba te ya batu bazo te ya biso te makambo ya mboka ba otalisa biso ba démon na pasi bazo rendre biso to zala ba naïf po to telemate po na mboka na biso pasteur baté ya matin baté ya ni papa Israël basimbi minduki bazo bunda bino na Congo bozo sambela kaka mboka ezokende Israël basimbi minduki bazo bunda bino na Congo bozo gene kaka bandeko bazo kufa na este Israël basimbi minduki bazo bunda biso na Congo tozo lela kaka pasi na pasi to telemisi bandoki oh batu musu bazo koya na église eza bandoki te eza nzala yango na yebisi yoke kokende na ambassade ya États-Unis kolinga ko prouver l'état que yaza incapable. Oui, population a une erreur. Mais ceux qui population ont commettre erreur wana. Et ça par rapport au gouvernement nabiso, et ça par rapport à l'état nabiso, azo la sa incapacité naie par rapport il y a ma précaution il faut bazoa. C'est là. Pensez-vous par rapport à deux vidéos na Tchaki ya bandeko ya Mali babengi président nabiso aza incapable. Bandeko Mali babi président de la République aza incapable. Peuple na kuna na est azo souffrir azo kufa. Toi tu es là au fond de ce bani anio. Bandega Togo également bazo compatir na bandeko Congo. Et puis bandeko na biso Congo baki na ambassade yo lui que il fallait pas bakene mais bandeko Mali bandeko Togo ba soutenir Congo. Biso moko to fandi prière rebelle nzamba rosala prière rebelle nzamba rosala. Margot, moi je pense que mission to sala ngana yo awa batu bazo landa biso. Soki ngana yo to oser, to risquer parce que mission oyo analyse politique yoyo bandeko to sala ngana yo musala moko na bango balinga ko sala ngote pourquoi na bengi yango risque voilà pourquoi na bengi yango risque na lingi to bima ba journaliste baza ba incompétent to sala ba compétent je dis bien mutu atenaka justice yé mon côté parce que justice ezali na lobby boy ceux qui na condamné population pourquoi population au comme na niveau à ko sala erreur wana parce que l'état na biso azola ki sa incapacité na ye peuple aza na nsima na yo ezoengage bandeko ya Mali omoni makambo bandeko ya Mali bazomona nalobaki na yo na debi nalobi Mali eza Congo te Togo eza Congo te mais soki un Malien akomi na niveau ya kotala pasi ya Congo combien plus forte raison yo Congolais olata pasi ya mboka na yo est-ce que kosala boye ndenge tomoni ba ministre na so basali yango ndolobi ke faki pa bango basala yango bango ne faut pas luka solution. Mais à part vous avez ministre, ils ont titre, ils ont fonction. À ça peut congolais, ils ont pu transmettre des messages que Baro Bomabiso bo talabo le belo roté mais tandis que Baro bala moyen ou luka solution. Baro ça langue péché. Baza ba congolais mais baza ba congolais supérieur. Pourquoi ba ben arabiso petit peuple évidemment. Hein mon frère. Pourquoi biso toza petit peuple et bango baza ba autorité politique. Le choix est clair. Et ça pourquoi yo vandi na kati ya ndaku Margot. Moi na yo il y a 2 ans. Aye pa na yo na pota ya munene est-ce que il faut que nena le pas ya mutazokishi ou bien il faut me mana au moins na hôpital premièrement eloko aliboso ko sala il faut comme na le pas ya mutazokishi mwana wana oyeba ozokiselinga mwana boye pourquoi asali yo nini ata yiba ke eloko na yo il faut que zonga na le pas et pas na parent na ye donc on a défense à moi okozwana défense ya mwana mais yo bimi okomi na balabala ndenge mwana zolela papa na kufi yo po bandolela bébé na kufi eza nde biloko gouvernement na biso ezosala est-ce que si oyo il faut ministre ya sala yango bongo conseil des ministres makambo nini bazosolola kuna zela muke zela pardon ezo matanga bleu na motoa ay ngaye magoyo nalobi Nayo beti masolo ya ba Moïse Katumbi, obeti masolo belé ya ba Martin Fayulu, que peuple alinga ki bango soute, ba ki to voter moi na mboka, yo lobi ki to voter ki Félix Antoine Tshisekedi notre président a dévolé et liboso congolais parce que to yebi emi balé peut simbise touche.
Et puis aujourd'hui, tu aurais une émission toujours à Ngobila, notre gouverneur, parce que bah, tu dois c'est la titre quand fonctionnaire qui a zongi gouverneur. Bah le là qui est, bah zong c'est il para bani musala. Vital Kamero beti ma solo qui bah kanga qui est ma 100 jours bah condamné après si ma condamné bah saler la moté bah péché sous poste. Mais là tu comprends la IGF awa zo condamné nini ya ministre EPSP je pense Tony Mwaba le mot ya bongo. Mais pourquoi IGF a télémika et pas Tony Mwaba? Pourquoi IGF a côté la makamou? Des fois je pense que à côté la makamou ya gouverneur était à côté la makamou ya Vélamso Vital Kamerhe était balandela. Si c'est vrai que misala ba on peut pas bazo du kabasal la bango ba osalango ou bien est-ce que si IGF faisait côté la makamou ya PSP amonika ya PSP à côté de makamou ba gouverneur à côté de makamou ba Vital Kamerhe était pas côté na PSP. Merci Margot. Au moment que émission to salangana yo merci beaucoup aux intelligents aux que nanga bien ngape fona zongana yo na début na biso na yebisa ki obo tango tuninga 32 ans nyoso ya Mobutu okoloba ka sale le côté na yebisa ki obo mon frère yo kotalela nga 32 ans te yo photo tala tango yo nyataki likolo olongoli est-ce que muto ayaki na simana yo achaki liboso ou bien ye pachaki ka likolo place wana tout ça le problème était que il faut yoya ocha likolo place yo muto anyataki yo faut mona ke ya nyataki awa ngana cha liboso na epo tokende to zo ela tokende donc to peso exemple moko awa mutu nyoso presque o ba ko chaye na poste awbanga lisusu te awtala na lobi Vital Kamerhe o ba kondanaki ye bino moko bo salir ye bino moko boye bo faire comprendre biso population que tozalaka na mbongo na biso moko boya 100 jours mutu moko a détourna yango et tozalaki na baduti procès télévisé ok oye landama partout le jour bazo condamné Vital Kamerhe nani abeta maboko te non état de droit yango est comme fan non to confirmer état de droit mais comme na moment moko boye le monsieur oye azalaki condamné par rapport ya erreur par rapport à détournement, tout le monde a bimisi mutuana. Mais il fallait que Kendata na Jemoko Bobo Tikaye, ne boye bisaki biso que 10 ans à participer à la scène politique. Tout ça qui surpris. Tout le monde a dit maman a posté ministre de l'économie. Ok? Jantini Mbobila, gouverneur de la ville. Baye Babouki Batunyoso Awa. Quelque part, Batoubaleli, quelque part, Batoubazongi Balobi. Évolution pesa la kaka boy, développement pesa la kaka boy, toti kabango basala. Est-ce que mandat Argentine Ngobila ezana réussite ou bien ezana échec? Kende na sendwe o ngana yo to banda koleka na église ya pasteur Soni. Kende ko mona full place wana. Est-ce que ville ya Kinshasa ezana muto azaki diriger yango te? Monsieur, bongo voyez sanga que Tony Mwaba a ko respecter IGF. Est-ce que si réellement IGF wana et si a condamné au moins 3 personnes au bakangi bango même 5 ou 3 ans ya pamba na kati ya prison, est-ce que tu es sûr que bato ba kozala na kubanga te kasi yango to lobité IGF ngo temika pa Tony Yako qui ne peut pas mais yango na yebisi yo Vital Kamerhe te yango na yebisi yo yango na yebisi yo ba antivaleur o ezo leka na ba plateforme yango ezo mona ba individu bazo banga te. Yamana zozonga mbala moko et par son excellence président de la République, le garant de la nation, notre grand frère l'aîné de la famille. Oh bisoto ndima ito pesa et pouvoir pendant 5 ans au lisusu pour changer congolais. Ngate mutu na zoloba. Lui-même a dit ça. Na serment. Na jour ya nini ya investiture. Na stade de martyr. Nani alanda ya ngote. Pour la cause la courte alobi boy. Les erreurs oyo utaki koleka. Na mandat ou c'est que le président de la République a reconnaître que ba erreur ezala kebele. Mais jusqu'à quand? Tozo kende. Après ta qui serment quand? Le 20, je pense que ça. Le lot tozana moi nini. Est-ce que ba Congolais bazomona déjà signe o ezola kisake? Ozo promettre. Ba erreur wana et kotika la se répéter li sous-souté. Point d'interrogation. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Je vous rappelle que nous sommes en Kinshasa. Nous avons 4 idéaux, 4 mots Yadou. Espace Le Corneille, espace ou restaurant. Dans la commune de Kassavou, nous avons venu dans la direction Gambela.
aux gens pour lia biloko ya bien ba biloko ya bio biloko na ba lambi pena ça dit que au lieu biloko bino en tout cas na lieu pena biloko ya bien au côté na Corneille na avenue Banali na quoi Gambela na commune ya Kasavubu na avenue Banali na quoi Gambela espace les Corneilles ici à manger et à boire on a pour ça au ça la petite anniversaire au ça la réception ça la moins fête espace na de louer Sarango so indo louer espace na yo pour la réunion pour l'anniversaire pour la fête on est ko ta à l'école mais biso moko espace à tout ka boisson sans alcool parce que ça espace to la mo critère à bato mo ba ya awa to konité mais nkole mo ka ponela biso bato. Merci na maman Nana déjà babo retour na kin merci na grand pote assistant tia na nga bato grand pote na nga bato assistant tia alo barne mingi te meto pc moté merci na madame Feza Mayani parce que à 15 la très chaleureuse awa merci na madame Dédé nous sommes dans la Feza Mayani sa maman Dédé ba marié donc moi côté yaté merci aussi à Oscar Abuka c'est mon frère que j'aime beaucoup donc na pc moté notre cordon merci na maman Fanfaka Sendaya Charlotte et puis merci à toi Aïcha Biloka donc pour la présence na donc elle est là parmi nous. Alors, Nazon Elio, trésor. Koyoko on est Zoloba, ça se voit que on a marqué belé il faut loba. Donc on limite c'est parce que TVza ngonga. Il y en a baki to za na mukuse pour te transmettre votre message, va comprendre maramni to loba. Trésor, je veux te comprendre na mboka Congo ba vanter les moi trop. Là il faut dire la vérité. Procès à 100 jours le bé banaki malamu. Tant que condamné papa na biso kamera batabeti maboko mais ba monika abimi ba diaspora ba baé ba bi oza théâtre de chez nous ils ont moka ba région ça là qui ba combattant ba diaspora ba na kanda makasi mais depuis ngana botama na Congo tina koliawa depuis na assistant na élection na mona isami na tranquille pe na paisible et puis na moi forme mosusu na dignité ezaki élection tu ça ma o na mona ba diaspora libanda ba voter et puis mon moka na serment le bi qui ba erreur le gars qui cette fois-ci tu ressens la consulter. Mais trésor, vous croyez que est-ce que déjà parlé même c'est babani d'accord CG parce qu'il faut pas avoir mon sala. Makamo zo luka moko na mboka sala. A sala ngona tanini. Asala ngomba moko peu importe bitumba na est. Peu importe ba boma biso. Eza moko ba kozo e démoraliser même ba jouer ça léopard. Et démoraliser ki bango makasi. Mais est-ce que makamo zo na est-ce que mon moko ko sa ngona 50 bala moko toujours ça moko na mboka toujours ça na ba konje ba dirige biso nini. Merci beaucoup, Margot. Okonzamboka, c'est lui le président de la République. Mais à travers Raye Mouroute. Ouais. Azana ba ordre. Oh, il faut appeler ça. Azana bitapi. Ba ministère. Mutuna mutu azana poste naï. Soko zana ndeko na yo moko ya mokonzi. Ok, ko yebise que sombela nga caméra. Oyebisi na ana besoin nango samedi et aux analikambu moko kosala oyebi likambo yango ezani eza rappel tolobaka ke bazalaka na makambo ebele na mutu alors faut qu'on rappele ye po azonga na promesse na yo mon cher okoyebisanga ke parlement evanda te pression na biso population epai ya mokonzi ya mboka et continue ye à Salamakambo biso tozoroba. C'est à nous le peuple. Là maintenant tu te auras adressé à peuple congolais parce que dans le pays moroté peuple azaka peuple il y a pas parti politique quand na Congo des peuple peuple parti politique. On a beaucoup de partis politiques en Congo qui sont dans l'église. Parce qu'auparavant, il y a l'église, mais le source analyse il y a parti politique qui est le peuple a la ressource de liberté, il y a la ressource de sommité. Comment on somme le peuple polonais, na 10 000, na 11 000. Le peuple à Congo, il y a apparemment des responsables, il y a pas naï. Alors, tant que on a bongo, on a peuple parce que le peuple a ça. Merci beaucoup. Na banda zéro place. Peuple congolais yokanga. Président de la République Yaza Congolais. Premier ministre Yaza Congolais. Ministre de la Défense Yaza Congolais. Président du Sénat Yaza Congolais. Président du Parlement Yaza Congolais. Ministre de l'Intérieur Yaza Congolais. Ngana yoto zaba Congolais. Nasir Bolandinga Makambuna Lobi. Na s'adresser na Batunyos. Premièrement, Kobanda na Gara de la Nation. Et tu na petit peuple. Na combien pas ya ngana yo. To surveiller mabele na biso. Congolais, infiltration eza na kati ya mboka na biso. Ngana yo, totiki mboka na biso. Polele, ba infiltrer ba koti.
Margot, oyebi erreur ya Congolais ezani. Na ndaku na vandaka na lupangu na vandaka. Tozana ba West Africain. Soi-disant ba Guinéen Conakry, ba Malien na ba Guinéen Bissau. Est-ce que oza sûr que batu wana to bengi bango ba kombo wana bazaka batu ya mboka wana onga na tangi? Est-ce que oyebi te que zana ba Rwandais ba s'infiltrer mingi na kati ya mboka na biso na ba contexte nyoso. Ote kaka munoko mboka na yo facilement. Libanza London